mokile kelama esalima mibuhe bele olelo yebanite. Mbote balandi ya vuva mu télévision pe boye ibolamu na émission mokolo mwa lelo. Émission mokolo mwa lelo oyo totangaka manaka solo moto ya mboete asala likambo a planifier eloko moko songolo akoluka koyeba likambo la ngai na kosala ngo mokolo nini na ngonga nini na date nini nde yango etindaki bato bakoka bongo kozwa likanisi ya kosala manaka. Kasi bamanaka ezali na lolenge ebele ezali ya bokeseni. Bamanaka wana esalemaki kolandela bato na bamaya mutuya oyo eleka epai na bango. Nde biso awa netenya Afelika pe na émission mokolo mwa lelo tolobelaka manaka ya bokoko ya baindo. Calendrier négro-africain. Lelo na kati ya calendrier négro-africain tozali nkenge mwa motoba na bopemi ya mibale pe na mobu mokama na tuku misato na mibale na sanza ya motoba. Wana ezali manaka ya mokolo na kati ya calendrier négro-africain. Tobalisaka yango na manaka ya bapaya po ete bososoli ekoka bongo kozela bino kasi tobetaka sete bosimbaka nde mingi oyo ya biso. Lelo na calendrier gréco-romain tozali le 16 février 2021. Kaka yango moko émission mokolo mwa lelo ndenge elobi topesi bino manaka ya mokolo kasi tomemelaka pe bino lisusu ba événement du jour ba mayenini ya motuya oyo eleka mokolo yango tosimba nini. Lelo le 16 février na 2019 mobulu moko ebimaki na mboka Algérie. Mboka ya Algérie batombokaki pe basalaki ba manifestation oyo babengaki yango na kombo ya Irak mpona koboya kokoba ya pouvoir ya président Abdelaziz Bouteflika oyo azalaki mokonzi ya mboka Algérie. Nde ba Algérien baboyaki ete bokonzi wana ekoka bongo kokoma. Mobulu wana ememaki kino na démission ya président algérien Abdelaziz oyo esalemaki le 4 avril 2019. Ye akendaki na démission po ete bayimboka baboyaki akoba lisusu na ebonga ya bokonzi. Wana ezalaki événement du jour oyo tokumbelaki bino na mokolo ya lelo kasi tosukaka kaka wana te totombelaka pe lisusu na baye nyonso oyo babotama mokolo yango bambutukulu ya mbote bambotama elamu. Totombeli bambotama elamu na baye nyonso oyo babotama mokolo ya lelo le 16 février. Plus particulièrement tokotombela mbotama elamu na Nengwa Ngonda Kiaku oyo bango oyo bazali mbasi ya Nengwa Kizolesa ya Kimpa. Totombeli na bango nyonso mbotama elamu. Tozongi suna ngambo ya régie totala nanu bilili na bango mbotama elamu. Matondo mingi balandi ya Vom télévision wana toti ko tombela toti ko kembela na baye nyonso oyo babotama mokolo ya lelo bambutukulu ya mbote. Tozongi suna ngambo ya régie total la vidéo du jour nini oyo tokumbeli bino na lelo le 16 février. Assumer peut ko assurer intégrité territoriale ya mboka o bapa ya bazali ko sala pression pour la kobundisa biso. Au moins que guerre wana zaki internet pour opposition zaki. Na lobi ce que tali na ba fraction rebelle kokuta bilongi ya bana mboka na kati. Yango ezopesa prétexte na communauté internationale ke na koya te parce que ezali problème congolais. Bobosani yango. Tozali deux oppositions, opposition armée na non armée. Nani armée ka opposition armée. Et nani soutenaka opposition non armée. Nani soutenaka pouvoir. Omoni yango sikoyo. Ke bato baso Mundele Mutu azako dirige. Ce qui pouvoir endimi nyonso oyo Mundele alingi opposition ekufi ezala non armée ezala armée. Nyonso kokufa. Mais ce qui pouvoir elobi kete il faut que le peuple peut se retrouver na kati na mboka na ye.
na bolamu na ye ntango wana opposition ekozala soutenu mpe ekotelema ezala armé ezala non armé. Yango wana nazwili ye exemple ya Angola mpona boyebaka ke bisika nyonso oyo kimia ezali ke opposition elobaka te mundele azokontrole nyonso selon volonté na ye. Me bisika oyo bakonzi baza kolinga ke peuple se retrouve nde esika oyo mundele atombokaka mpe akosala nini akoya na couleur na ye boye te mais akobonda masima ya bino moko. Yango na bandaki na introduction na ngai ke peuple congolais azali étranger na kati ya Congo. Parlons de matondo mingi balandi ya forme télévision toyebisaka bino ntango nyonso tokumbelaka bino bilili ya mokolo wana ezalaka kaka te mpona koseka kasi ezalaka mateya na lolenge mosusu. Tosimba malamu nini oyo émission mokolo mwa lelo alingi koyebisa biso, nini oyo etando ya bolamusi baindo na mpongi alingi koyebisa biso wana ezalaki bilili ya mokolo oyo tobombelaki bino mpona mokolo ya lelo. Tika ete totonda équipe technique mobimba ya Forme Télévision bango oyo basali nyengwa bundu akomela bino na kati ya bandako na lolenge ya komeli bino. Matondi penza mingi na tata Maisha kwaku image oyo bazalaki na sima ya bilili pe bazalaki bango moko te bazalaki elongo na tata Mbala basungaki bango. Totondi mingi totondi bino penza biso na bino tokutani na mikolo mizali koya kenge elamu na mabota mabino bonso. Ebele ba yebite utamokile kelama esalima mibu hebele olelo ye banite